Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profiter. Boya, parce que promotion, et ça l'une copier la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Dependre de na oyo sali la bango libusu ya pilato bato bakuna bakapasi babosani bolamu yesu asali la bango bolingo eza vraiment natura bato mokilita bolingo eza penza natura bato mokilite bolingo eza yo. Salut à toi, Daddy Daniel Ntsombo. Bonsoir à toi. Kota, vous partagez tout solo là. Blandine Pembele, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, Blandine Pembele. Vous partagez dans la mine tout solo là, lelo. Alors, moi, ça, la communauté congolaise. Philippine Kalukila Lutala. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi, Tobongisa. Bonsoir, Tobongisa Meya. Bonsoir à toi. Vous partagez vidéo, vous kota tout solo là. Pauline, hein? Bonsoir à toi.
Ani muntu, beaucoup takota, tout solo là, pour partager ma mie en abino. Ani muntu, bonsoir à toi. Ouais, étoile, c'est bon. C'est bon, étoile. J'ai répondu, étoile, c'est bon. Tina Compressor, bonsoir à toi. Beaucoup d'akota tout solo là pour partager dans la minute tout solo là. Tout ça bon on a biso étoile d'amour ensemble avec elle pour partager tout solo lelo. On a makam oyo za koleka kaka ba couple na biso ningi za la kaka. Bokota tout solo là, notre sœur étoile d'amour, Asa déjà wana va de côte ça est. Bokota tout panza poké lelo. Au Dio d'enfer. Hymne national, il faut toujours qu'au banda Nzambe. Merci tout bongisa. Nzamba les qui nous faut banda toujours dans la chanson religieuse et ça l'ira bien. Bonsoir à toi Toko Véronique. Manuel Sébastien, bonsoir à toi. André Nguina, bonsoir à toi. Vous partagez dans la main Nabino, s'il vous plaît, tout solo là. Kabenji Sophie, bonsoir à toi. Merci, bonsoir à tout le monde, C'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki, Mobala Mandefa Pembe. Merci, bande de Konabino, sur la émission Oyo ya Sauvons nos couples congolais. Bonsoir à toi, Patience et Massakuba. Merci beaucoup, Benjamin Moulamba. Bonsoir à toi.
Merci beaucoup. Bandeko boyebi to mesala bongo ko pesa na tori na communauté na biso. Boyebi nini oyo bezali koleka mikolo moni na titre ezali wanto kolobela deux sujets lelo. Bonsoir à toi étoile d'amour. Oui, deux sujets kolobela lelo. Premier sujet concernant moi na biso oyo akufaki bongo na mboka Melouse. O wapi mama kenaki ambiance na Paris et que moi na boyi ko sa ba devoir. Et puis atingi bandeko na ba ko kobeta moi na pi moi na ememie na liwa keneko kufela na hôpital. Bonsoir à toi Mimosa. Lelo zali bongo vraiment to panza poke ensemble avec notre sœur étoile d'amour au Dio d'enfer. Vous avez vu mingi encore une fois lelo to zana bino ensemble. Et deuxième sujet zali sous comme to lobela. Et zali sous na moi si moko mama kaka ya mutu mundi ya congolaise. Après ça, moi, on a eu punition dans la salle de bain. Et punition, après ça, moi, dans la salle de bain, moi, dans la salle de bain, na maya moto. Toko sur l'ensemble, les camarades, on a biso nyonso. Et ça n'est pas si ming na communauté congolaise, na biso oyo. Vraiment. Tu as vu ce qui toza ko kende wapi. Toi qui n'a pas le ser na biso étoile, toi ko code ça y est. Toi ba na ko panza poké déjà. J'espère sœur étoile au coco ça demande maintenant c'est bon. To ko kota to bana panza poké ensemble. Ba numéro ezali wana ndeko wali ko benga abengi na numéro ezali wana. Wali ko benga na WhatsApp abengi, wali ko benga na appel normal ba numéro ezali wana. Vraiment to ko zwa tamité to zo bana mon ko panza poké. Voilà. Toujours ya mabongo to ko benga bongo sœur na biso étoile d'amour. De longues jambes, tout quoi repanza poké, tout quoi zela akota, ezali pas si mingi na communauté congolaise, tout quoi kosunga ba famille na biso, tout quoi kosunga ba couple na biso, tout quoi zela sert na biso étoile akota. Bande ko bo panza vidéo na mingi na bino to solola, ba commentaire ezali wana bo tsa ba commentaire, bo partager na ba mir na bino. Et kozala malamu mingi pour la communauté congolaise to sunga ba couple na biso to kozala sœur na biso étoile akota Hélène Mbenza bonsoir à toi Claire Moukadi bonsoir à toi merci beaucoup on est là encore une fois avec notre sœur étoile d'amour moi Loembo voilà to yamba sœur na biso étoile autorisé c'est un épisode étoile en attendant les autres dépendent de na oyo osali la bango liboso ya Pilato bato bakunda Barabas abosani bolamu Yesu asali la bango bolingo eza vraiment natura bato mokili te tokozela to yamba sœur na biso étoile sœur étoile omeka kobandela kosala demande puisque nga na tenté kotia plusieurs fois ezosala échec. Sœur étoile,
omeka lisusu kosala demande on ne sait pas pourquoi ils ont refusé qu'on ait sur étoile d'amour. On va réessayer. Pour éviter pourquoi ils ont ouvert un compte à Sœur Étoile. Losako Ndeko, merci Losako. Pour gagner le temps qui Maman Étoile, au Meka Kota Kota, tout solo laka, déjà mouke na la communauté congolaise. Bandeko ezali pasi bandeko na ngai boutuko Holanda ndeko na biso oyo auti bongo kobomisa mwana na ye bandeko basi bandeko mibali tango tozali ba parents bandeko toyebaka ko assumer responsabilité na biso en tant que ba parents tozalaka ba parents ya monoko te tozalaka ba parents ya sentiment te ke na bota bana mibale na bota bana misatu na bota mwana moko. Et puis, pour assumer, pardon, pour assumer, ni responsabilité, il y a qui parents, et ça, vous comment passer, et ça, les passer, bandeko, tout ça, vous comprendre, pourquoi. Ndeko asbimi aki Paris, yo maman. Maman Moboti oyo bate belé na vie baza koluka kutu bana ba kozwa bana te yo nzamba peso chance ya kozwa bana baza ba ange o nzamba pesaka tant toza kosala ba vie na biso toyeba ke toza na babana toza ba responsabilité moko makasi ya bana pona loyengi ya sentiment ya mokili mwana ye kokufa ndenge ni kutu mwana ye kokufa bomondi bino nyonso bomondi bino moko bino nyonso mama kendeki Paris et ne okende Paris wana bana bazana ba devoir basalaka na bandako toyebi te mwana batikaki ba devoir asala mwana boye kosala ba devoir po parent azalaki te akendeki Paris akendeki biyenga na Paris atiki mwana ndako et mwana boye kosala ba devoir
Na koboya ko sala ba devoir bana ba bengi maman. Bana ba bengi maman. Mais maman ta ngani wa mona tel a boy ko sa ba devoir na ye. Et maman la con qu'elle était parce que wana toko n'interdit tina mwana toko jeter ba flirter. Alors tina mwana mukona bi ke do betailler. Le cas boza ba devoir betailler. Et bandi kuna boye ba on est tous à bon na bana na ndaku so za bandi belé. Et ça na bana mso mona surtout so boza nzambe te na kati ya ndaku wana. Oma mwana oyo aza jaloux ya mwana mususu. Donc wana il faut boye barango. Oma mwana oyo aza jaloux ya mwana na mususu. Et mwana wana na jalousie wana a beti mwana Satan côté na ngona mama wana. Oh tiens mais maman na niveau qui couvre à l'hôpital. C'est que Satan côté déjà ma casse na mama wana. Ba beti mwana. Ti moitié et puis si que ba voisin ba yoki tout ba mimi à l'hôpital. Maman zongi lobi na ngo boy mwana ça de madame l'hôpital ba mwana qui couvre à l'hôpital. Dans la irresponsabilité, il y a mes parents congolais. Au cours de que c'est bon, pour yebi que kozonga. Pourquoi on ba yaya ba beta ndeko na bango pour avoir ça à devoir. Ça se fait pas. Au côté na toi beta mwana ezala siko na sero beta mwana et même mwana na liwa ndeko nanga. Ndeko mwasi ndeko mobali. Satan zo kota na ba couple ba niveau moko impossible ndeko nanga. C'est le moment to za maele ba ndeko nanga. Satan zo kota ba couple na nenga mukete, atoya ko détruire ba couple, ato kota na nzela bana, na nzela biso ba parents. Moi ni kama muke créer une discussion, couple koti problème. To za la maele ba ndeko nanga. Surtout biso ba parents. Tout ça m'a yé les pénales bandi konanga. Moi na kei karaboé. Comment moi na couvre moi na saina no vite ne comme soki ngana zalaki ata comme soki juge maman na retiré en prison à vie. Si ko moni bilenge libanda. O moni merci beaucoup na ba j'aime na bino merci beaucoup. Au moins bilenge libanda ndenge mimi mwana na liwa mwana kei mwana nzamba pesi yo un jour nzamba retourna yo mwana na pesa ki yo sala ki na nini mwana kei krabo mwana sali kutu vite sali à toi Véronique Wasianga mawa mingi e sali pasi makasi. Et ça li basi makasi bande bonangai. Et pesa biso ba auto tikali mayele. Vraiment pesa biso mayele. Tu éviter ce qui mbila ko pesa maman wana combien de temps à prison tu éviter. Merci beaucoup à toi Patience Masakuba. Nando keza pasi na poto za ngoko l'Afrique te ke mwana za mko tindie kuna ke mama leka ya zu mwana mutu boya zu mwana na poto c'est difficile, c'est vraiment difficile. Bana to za bona ko ba saki nani donc c'est difficile. Mususu moi ga so tamla ye moka na nzela bo ata age mo mbila le kana voiture mona mbila zo na bana na voiture ndinga sima ba mbila kitia ya tele msi mwana papa na papa na ba za ka ero ba za ebo bo si problème mitigé. Allez ba bengi kuna na protection de la jeunesse pour la bana et commis problème. Comment maman cause a kon na boy tant boki ba Paris boki na ambiance na ba Jonabino ba papa boki na ambiance na basi na Paris il faut yeba ke botiki bana na ndako buluki ata mutu atikali na bana bandikolanga buluki mutu atikali na mwana ubo memi bana bibaza na don ambiance ba parents na bango. Bana bibaza na droit que ambiance ba parents na bango. Bo comme ma bande na France, bo kena bango, mais bili bo tiki bango na ndako pa bili bo comme là, ali bili bo kena ambiance obeta ma tour aux hommes vert, parce que c'est normal.
Beaucoup vous ont vers Nabino. Mais t'as le niveau. T'as le niveau. Donc, si on dit à Messana Bima, bah Messana Bima Batika Bana Bango Moko. Et Yamba le Baka 99 jours, et Zaraya Bisso. Mais 100e jour, et Zaraya Nzambe. 100e jour, et Zaraya Nzambe. 100e jour, Yama Bomoni, Nenge, Mwana Koufi. Bandeko était ya biso apparent bandeko nanga bandeko balandi vous avez na émission ya sauvons nos couples congolais était ya biso bandeko nanga mona ke ikaka boy avant l'âge asali na novité mona 9 ans passe mingi na motema bandeko komona liwa ya boy. Si on a belle kata bella, ça va. Ou va tout est dans voiture, bah tu vas dire ah moi on a ça accident, bah tout est dans voiture. Ou bien moi on a ça loko moko boy, bah bien moi on a ça loko boy. Mais il y a boy là moi on a ça et l'autre côté pour aboy ko ça la devoir. Pour moi on a boy ko ça la devoir. Maman, papa. Donc à mon avis kaza maman moko très criminel. Donc à mes ça la bête à moi na ya ma tindi même. Atini même Atini yana yeke non beta mwana wana et puis musique encore ça on est dans sur maman d'Atini beta et soit ça beta et ba pèse autorisation pour maman mais au beta mwana comme il faut oui donc écoute bien c'est vrai donc écoute bien. Asa motema mabe maman na motema mabe na yebiti surtout ça la ni sto benga na kombo nini na ngo biso makam oza oleka na communauté ba ndiko nanga ba ni balandi émission au son les couples congolais était arabiso surtout on les kam koye pas mutu to sekate mais biso ba ona ni biso te to zo maele to sekate biso nde ba to tikali oyo to zo maele. Puisque ça peut arriver à nous aussi. Tu me rappelles, tu connais que maman était oui, acté, c'est que tu banda kalewa tika bana oui, mais il y a un autre biso peut to maele, puisque ça va tout mine peut passer au lande biso awa, ba bima ba tika mo bana ba moko. Mais to yé basiko yo, nengi to sala ka pona sécurité ya bana na biso. Et mbila pas zo batela mboko to vandi. Police a zo batela. Nengi papa kamboza osala mabombi azo koma pe mayele na communauté africaine ana mboka na bango. Mbila azo koma pe mayele. Azo te la biso akomiko sive ba nzo comme il faut na ba école na banzela tout. Oyebi ke mundela lingaka na ye moto mwendo te. Mundela azo kase biso na façon tout na mboka na bango mta kosa bino te mundela lingaka ni biso te. Alors, parce que le gars a un problème à Mickey, ma camone est au coup à boy. Il y a un autre qui aura un problème, mais belé, pas mindele. Bomoni kanda niveau me mak. Bomoni kanda niveau me mak. Na limite que maman wana bazaki bata y a vu des prières nanda kuna bango je crois pas. Puisque so bazaki bata vu des prières. Satan va kota dominer à côté de nous, mwana bando beta mwana makasi nane magi mwana tina liwa. Pour banati bato beta ndeko na bango ba beta qui était pe na cadre te ba bomaye. Non, c'est quoi Satan kota ki na nzota bana wana. Botela ngote mite Satan kota ki na nzota bana na a se manifester. Après ce force moko ya mabe force mon démoniaque ba ndeko beta mwana na makasi. Et ne me mon na niveau aliwa poko beta bango ba ni ba beta ye na niveau pour mon na ke no kufa. Donc démon kota ka fandi ba fandi mwana wana. A koti na nzoto mwana ni ko beta ndeko na ye. Okomona. Donc Satan kota ni loko wana ba ndeko na. Ya wata oza ko bima na ndako na tongo. Na moi. Na pokwa. Tika sanctification nzambe ko ya ndako nayo. Tika sanctification sambela. Tika makila Yesu ezinga ndako nayo. Esika mala batikali senga makila nzambe esunga bana. Esunga ndako nayo ezinga libota nyonso. Afin que mon muna kotate na absence la yoke ou na absence ya mobali nayo. Bana baza sacré ba ngonanga.
Tout néglige la prière dans ma vie de couple. Tout néglige la prière dans ma vie de couple en tant que mes parents. C'est très, très, très nécessaire. Très, 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 très nécessaire. Je pense, maman ou à la chose avec maman ou à la vie de prière, c'est bon. Botikaye, ngamoko na koya lobby. Parce que mon toit dans la vie de prière, alors ça peine à commis qui ça. Alors ça moté ma bon maman, moté ma bon papa. Avec moi on a ça les bon obété a été, c'est bon. Mais ayebi nengi ni so na zone nengi ni na oté ya mwana. C'est comme ça ma maman a bêta ne diaban. Donc a bêta kapoti ne bana ki bêta mon bo bêta e. Donc c'est ka bêta bana banakala. Et ça les passe ma casse. Neko mouvement nyonso to ko sala kana vie. Tango ke musala. Tiamo na maboko ya Nzambe. Obimi musala ozongo komi na ndako. Tiamo na maboko ya Nzambe. Olongo continuer vie na ndako na après-midi. Tiamo na maboko ya Nzambe. Obimi to ko tambola ka na magasin. Tiamo na maboko ya Nzambe mon cher. Mes chers amis internautes. Satan zo rodé na niveau moko impossible. Bomoni boso ya kindireni mututu za ikaka so ekomina neto koto wa décembre boye bato ali kobanga bani ko sambela tono koma la fin de l'année Satan pe na ngamu na bango pe ba changer stratégie bango pe ba maele bango pe ba changer stratégie ba se la beto sous la fin de l'année te bako tiko l'exi fin de l'année na janvier ba attaquer yo Batiki au 6 janvier, na février attaqué yo. Batiki au 6 février, to tiki la bon longtemps. Babosa, na mars attaqué yo. Na avril attaqué yo. Ma trop. Salut à toi Martin Laurent, merci beaucoup. Tous à maïle, bandona tous à maïle. Mouvement de tout ça là to tika on a boka nzambe. Salut à toi Kayen Taylor. Toti kango na boka Nzambe andiko nanga eza jeté makambo toza komona tozwa ngo susu à la légèreté tozwa ngo susu à la légèreté demo zo côté na biso na ba vie na niveau moko impossible na ba couple akoya koti simta mabe pa mubali kuma kama mabe na ndaku ye moko mwata sa eloko te mbala kuma kama mabe ko finga mosi uganga gangela mosi on a moi supporter te ba epesi si trouble allez Satan ya côté avandi tango ya côté libino ausani anu sakana bana bino soki Satan sa ya côté ba mosi be mubali soki boza na vie de prière entre bino mbale et s'il y a pour la protection bana na biso eza biso mon parents. Ma protection bana biso eza biso mon parents. Ceux qui parents déjà toki à côté, ah c'est fini. C'est fini ce que Satan commence à cannabis déjà. C'est fini. Bana siko batika la kibongo mamo ke no ambiance vie de prière ezate bana batika ba mona ndaku Satan ya avande mona kwemo boja bona ndaku. Pour Satan l'esprit, nenge nzamba za esprit, nenge Satan ba za esprit. Satan pas esprit nenge nzamba za esprit. Aya côté jabana ndaka vanda ki na déjà. Azoze. Envoûté. Et parce que moi à côté moi na mona bossa à devoir. Envoûté non na yo maman na musika. Envoûté na yo maman depuis musika na envoûté na maman. Ambiance à côté li maman. Ba pesi maman rapport, maman langage nini. Eh bo betaye. Ça tabi voilà. Satan a dit, ok, voilà. Na kolaksa aussi, ok. Tout le monde a 16 étoiles pour ces difficultés. Tu as invité 5 étoiles.
Voilà. Donc, à côté de nous, maman, maman réaction à ça, quand la zangina munzambete, a tenu message que, pabana, beta mwana wana. Tala pasi, et sali. Mwana 9 ans. Et sali batu pasi makasi. Aza kwa mwana biso nyonso. Aza mwana na biso nyonso. Pweske mwana tanga la bumasa ya maman. Tanga mwana bimaka. Akomaka mwana ya mutu nyonso. Ça fait mal au nez des parents. Au nez des parents, d'autres que moi na 9 ans, ça quoi moi na qui ou moi na sœur na yo ou moi na ya frère na yo, ça fait mal. Ça fait mal. Tout le bani ko na maman là, tout ça là nini. Tout ça là nini maman wana. Mawa ming bandi ko na ngai. Maman Étoile, la salle demande déjà, la salle demande, essaye d'accepter. Mawa mingi bande konanga, yango bande konanga, biso ba oyo to kolanda ngo na lobi ete ya biso. Ete ya biso. Ça prend pas beaucoup de temps ya otika bana na boka nzambe. Ils en ont autant mingi te. Aux obligés de faire 30-40 minutes à prière. Tant que vous bimaka la kati na yo mozo banzambe. Na bimi na ke musala na ke bona tiki ban. Yo zwa sécurité ba na ngai. Yo zwa contrôle la ba na nga. Et là comme abe e la bangote. Et si vous combien de secondes pour on déclarer le quoi. Et si combien de secondes. Et tant que vous le bango vraiment kati na yo penda sincèrement. Même moi, même Satan, ça va pas à Sakanabana ou à côté d'un couple, à côté de thé. À mon apporte thé, à mon moto, à zonga, à son monde de ténèbres, à mon côté zate, total à mon film. À mon côté zate, puisque la monikuna, moto zakuna à danger. Et ça, on a gravité, kaka sincère, la sincérité nyonso. Et là, le cause de moi, c'est que je t'aime avec sincérité, que tu l'aimes vraiment. Que ça, que vous obatez, tu l'aimes vraiment, sur le trompe à kaete, c'est ça. Au sens que l'engi moko na bolingo. Compre moi si na yo. Soka lingo na nenga solo, albama que je t'aime na nenga solo. Au sens que l'engi moko na bolingo. C'est la même chose, dans la sincérité, et panza bozo, qui nous battent là-bas en angaï. Bon, avec sincérité. Na ki musa na ki kuluka po ba mbali en Nzambe. Tika, makila na yo, elinganda oyo. Mzaba bati la ba na ngai. Au moins likama mabe ko yate. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, natengi que ceux qui après n'a pas pu intervenir, na solo papa Didiado avec Kubeta et monsieur à Bomaki moi. Tout ça ko landa maman, oza direct. Malu bombo kayo. Merci vraiment mingi tamba te tozo zwa mayele biso so toza sima tozo landa yo papa ya moto pesa biso makasi ya kozwa mayele libisa vraiment likambo yo epesa kinga penza pasi na koyoka ngo mais nalingaki koyeba mpona ye na katikati nalingaki koyeba mama ngo oyo mwana utaki kokufa aza na ekolo na biso to azali ndenge nini liboso na ngai akokota na mayele wana mokili Ya ekolo na biso mudamangala, oui. Ouais.
réunion bana batanga bien te bana masaka ba bien te so talibana biso pe batama yele soki pe makasi ça te basuka kana ba privé. Voilà. Vraiment na condition na maman ko pomela mwana po ebi pe dimension bana on so batanga 18 ans basuka na ba formation. Voilà. Donc so mo bana biso même dans so matata ko matati. So ko poma mwana la koloya devoir na so mona bo sanga mo ko traumatiser kinga na sala ki so ki desu mo bana okalika mwana talika mo devoir na so pusa même bébé na eti. Des fois même na lobi ata sa so sala tena ki pepo elengi sa ki ba mama tout sala mayeli. So ko zape kanali ya nzela esika kenda ya wata tozo bima papa samba pa volo ndela loba to pesa mayeli na zoka pe mayeli tozo zwepa na yo papa koba mikolo umela kinga bime papa ndeni mikolo abandi makabu bato baza kolela surtout na mboko Europe comme ndenge mosusu papa. Il faut que ce que totala kakana tango zo kende soirée ozo kende Paris kotala ndeko il faut bape esiko yo zo kende. Voilà. Mosusu mona yo zo kende partout ya ndako ozali e fungo yo porte ya mabe po biso so toleka na nzela na papa na kokele musika na ana bana sisi ndenge lobito mema abana ndanda limbi sesa maele to pesa na kota na bana sisi na agye na setima okuna bana sisi na fute na motike so limba musu na tika na ikana de ya tike biso bito za maele sika nini na zo kende nzela nini na zo kende tango zo kende nzela nganda tango zo kende ama be fo bake na kangi nzela bana kuni sika batika sécurité zade foto yebaka esika pe nzela nini tozo kende vraiment piniso ya mama na piniso ya mwana eza ndenge moko te nga azomona kaka mwana na aza pena na makasi ya koboma moto ya kobeta komona mwana na nde babeti pendant 2 heures ndeko na yo bete pendant 2 heures sika lelaki basorte ebele donc ndeko wana akomaki déjà sapolo Akomaki Satan déjà, oui. connexion ezalaki ya malamu te. Voilà. Ouais. Connexion petika azalaki mpena ezalaki mpe na nzela malamu te parce que soki mpenza nzela ngo akendaki azalaki na bato bayebi yesu soki ezalaki nzela normal nzambe alingaki koepargne ata kobeta ndeko azala fatigue obe ndeko atika eseke porte moko ezalaki déjà ouvert pamba te porte fo ezala ouvert mpo moyini ekota ntango olobi bobeta ye oza na moma bafeti eta oyo ye akendaki nango connexion aza yango kuna eza ya mabe ale yesu ko apesi permission mpo moyini mpe mosusu azwaka mona te nde balobaka mwana famille moto boye akufi mpo moko apesaki accord donc accord ya mame te fungoli porte bobeta ye yango wana babomaki mwana mama bamama tozala makasi tozala mpe mayele mpenza babifamba batise ya maison bakokaki kolo nzambe akokaki koloba mpe mobali akobati mpo toyebi mobali aza liboso me nzambe apesi biso pouvoir ke motindi akobunda donc kobunda eza na ya mayele tokomema bana nyonso tozala bana siso futa ya bango tike nyonso ozala mboka ni province eza mpasi me tozala mayele mpo ndenge eza boye na biso bato toya na nsima biso ezobeba parce que mondele azotala akoma kolandela akoma na baklasse donc eza mpasi bamama oyo nyonso bakoyoka vraiment na zelaki yango na bi papa azokontinue koloba nga na tata vraiment po eza pamba te toya na décembre Voilà. tombe eza lisusu ya mosika te komi kaka na porte tozala mpe amayele papa nzambe apambola yo koba mpena na émission papa merci. Merci beaucoup, maman. Merci bandeko bouti kolanda réaction ya maman ninga lobi bandeko na ngai ezane loko moto bosa na kato yebake ba esika to bimaka obimi to tiki bana to ke feti to ke boye il faut to yeba ngo connexion ezalaka partout, connexion démoniaque ezalaka partout. L'église Koutou. Bonsoir à toi Kabenji Sophie. Bonsoir à toi. Ebo Akadi, bonsoir à toi. Et pas tout Tokenaka. Soki Satazana, yeba moza na connexion n'est pas yo uti nanda kuna yo n'est pas yo zokende. Kaka nenza baba tila biso nanda kuna seka tokendaka. Même chose penenge Satan la ndera biso nanda kuna yo na esiko zokende. Kobeta ne maman trop ba awa sana raison makasi puisque bana wane ba beta ki mona pendant 2 heures. Bana ba sous normalité. Ba kuma déjà sous les effets démoniaques, sous les effets à Satan. Satan tu force na côté ba bana ba ni ko pendant 2 heures bobeta à moi. 2 heures bobeta à moi. Na miso botini me bana wana
Même si bazoni m'a dit bon pendant 2 heures du temps. Même si on dit m'a dit kam qui bon pendant 2 heures du temps pour nini esprit de mon côté là ibam. Ndeko nanga to néglige ka likambo te ya utika bana aboka nzambe. To néglige ka yango te. C'est très important. Tala siko na quelques jours il va fête mon acquis. Balinga va se préparer, bana basumela bana ba cadeau Noël na bonne année. Bino va se préparer, to ke nous akora mwana, to ke tika mwana na cimetière. Tala passe na motema. Tala passe na motema. Peut-être mwana wana anga soit ministre. Même pas ministre. Peut-être un grand bétani bala un grand footballeur ou un grand basketteur ou Moussa Nzambe. Ou moudou quelqu'un qui nous a mis à venir à tsaki ma bongseli na mwana wana. Mwana ki karaboy. Sauvons nos couples congolais, chers amis. Sauvons nos couples congolais. Bonsoir à toi Nadine Kabinga. Bonsoir à toi. Esther Beni Afosini, bonsoir à toi. Ça fait mal, franchement, ça fait mal. Nato pesa ngakanda pesa kana na ko supporter moté. Nato ko supporter moté pena franchement. C'est triste. Été abisso vraiment été abisso. To la décision na ba to le béalelo. Woneza o aliboso ya bano bakufi. Donc ndeko mobali ndeko mwasi lelo afo bima ndaku na yo. Tika bana aboko nzambe. Et pas yo zo kende kuna. Obimi et pas yo kei. Tia yango na aboko nzambe et puis pas yo tiki. Tia yango na aboko nzambe. Et na katikata nzela pe nengo za kokende. Tia yango pe na aboko nzambe. Puisque ambiska de kwelo na katikata nzela no komisi zo keneke. Et siko uti oyebi obimi mais na nzela nengo zo kende. Oyebi siko koma bien na esika yo okoma. Il faut que ça on toujours dans aboko nzambe. Et ça m'a amené. Star fille d'Abraham, bonsoir à toi. C'est vraiment triste. Et ça m'a amené. Et ça l'élingité. Et ça l'élingité, patience, masakuba, ndeko mwasi, yebisa papa, to sa kama yele na bana. Vero wasianga, yebisa papa, to sa kama yele na bana. Maman Mati, yebisa papa suka yo livre. Toza la kama yele na bana na biso. Et moi je vais dire à ma femme super Anita Lelo aussi. Toza la kama yele na bana. Et local boso tone ki jakotia nzambe te tozolo balikambo. Soki maman azaki na nzambe na kati na ye nzambe ngaki épargner liwa mwana wana. Si réellement vous avez un Nzambe à solo, Nzambe ngaki ko épargner mwana wana. Et bana musu to botaka. Et loko to bosa na ango. Soki ba parents bozana esprit de discernement te la bana so boti. Maman, papa, to bota bana mais to bota mete ma bana te. Il y a des bana musu to bota, oboti mwana nzoka mwana za misala mabe yo maman oyeba te. Soki oza esprit de discernement te. Soza molimo nzambe to omona mona za misala mabe ba parents boye ba na binote bomona ka aventure na ndakuba ba malade na ndakuba bo nzoka bozana mona moko aza misala mabe boye ba rapete bonsoir à toi maman Liliane Dembo mona za misala mabe boye ba raté na minute wana so ba parents bozana na nzambe te bobimi ba tire bango na bango que mona za misala mabe te bango sikoyo bazana ba nteni na bango na ba chef na bango Baye, pour ça, l'esprit, bon, mon abamonte. Baye, nandako. Bali ko gérer ce qu'on a, ban boutique ban na banal. Et ça, li bon, mon abo ça devoir. Maman, au samedi la tête, bêta mon allez. Ba continue dans bana, bali ko bêta mon, bali ko bêta mon. Pour banana, des heures du temps, bêti de bango, eza normalité. Hein, Nadine Kabinga. Eza normalité. Ce n'est pas normal, vous bêta pendant 2 heures du temps. Non, pas mon faut lembat. Souffle ni bazan en pendant 2 heures du temps. Il y a souffle mon démoniaque. Et vous n'avez pas Satan.
nde lataki bango babetini vraiment na niveau wana. Soki tokoteya matin eloko ezweni couple oyo ezweni mama na biso soki tokoteya matin eza pasi bandeko nanga makambo elekaka ba couple ba il faut teya ka biso oyo elekaka batalibanda to seka ete to pese faute oui mais maintenant nous oyo totika iso to na bana nini tokosala bomoni mwana na kei akufi akei azonga boye te azonga sula mokili normal te biso nde tokolandaka ye un jour na mikili ya bawa mais ye mwana ndenge akei akei libela azonga su boye te mais biso soki totika nde tokorejoindre bango donc tozala siko mayele bandeko nanga tozala mpenza mayele likambo nanga tosola bino lelo yango wana premier sujet yango wana. Et deuxième sujet, le sous deuxième sujet, merci beaucoup, merci, Nzamba Pambolayo. Ezan de moi Simoko. Azapika congolaise. De moi son anio komi makasi aux deuxième sujet hein ne commence à tangazo kola anyo komi mingi na ndenge nini. Bonsoir à toi Charlène Badiama. Ba parents na bazaki soka sali gaffe ba do pese punition et punition ba na pese ya nini au moins ba rezoyer ba côté na salle de bain ba tima ya moto makasi baba ne ko sala ni mwana mona ado zika moto asko mona mwana tanga obima moi ça c'est buzo ba ezate et puis que son sala buzo ba no dinsa na salle de bain et ndeko moi si akoli bongo na ba genre ba punition wana aye ko ya pe poto abani ko créer couple na ye foyer na ye a créer foyer na ye yepe akoli aboti pardon bana bani ko kola bana kani bazaba tibilan boyebo mwana momo bulu parmi bana naye après ça moi na yo garata peut-être punition moi na yo garata moi no il faut na appliquer système nga ba parents na ba mne ko sala na Kinshasa système ngoni ni yepe akomi soki mwana sali mabe omona azui mwana. Merci beaucoup, Velanga Risquin, vieux Risquin, Kuidano. Merci beaucoup, vieux Risquin. Merci. Au moment où moi, à d'insiper moi dans la salle de bain, il va fouiller moi à moto à Zixi moi. À combien vous savez là, moi mingi? Moto, ils ont contre moi en akati, sans qu'il y ait ba. Chaque fois, moi, pas avec mon boule, ma comme ça, va y avoir un tabac dans ma vie de prière. Pour mon boule, mon souban, la bazanango, et ça, mon boule, moi, la normalité. Bamobulu musubana bazaka nango ezaka ya normal te bande konanga tozaka ba négligent na ba couple ya solo intime parti nzama pamola bamobulu musubana bazaka nango c'est normal te il faut otalela ngo uba buzoba musumona mona la zoba bolandela ko pe ndenga ya prière kolanda to bo akize mona non mais tant bo semble pona libota ko senga na nzambe afungola mémoire ya bana atonza ona mayele na mutu atonza ona courage à garder santé na bango et voilà c'est pas ko akize mona yo zobo no na mayele te bo se ozaka ndoki non ça dit que ça la prière ya libota pona bana na bino mo ba parents ko tsara mutu bana na maboko nzambe nzambe afungola bango mémoire vous. C'est vraiment prophétesse. C'est ça qu'on est en train de dire. Ma balle est les sous-soutés. Tant, il y a la pona bana, pona prière pona bana. Et ça a les sous-soutés. Il y a un moment makambo news comme ko koyena ba couple na biso, to comme ko perdre bana pona ba buzo ba pona nini ki bon moko to za sous-soutés entre maman na papa. Il y a pas beaucoup de couples congolais aux abazomata ba vandi ba la ta une ou deux fois par mois.
basambela na bana basimi bana bango basambeli baza mingi te bazali mais baza mingi te sali à toi Bibiane Astrela baza mingi te ba couple lelo bazwa basimi bana vamba la basambeli pona bana et que bana vamba ke classement ke maman papa basambeli pona bana baza mingi te mais il n'est jamais trop tard tout son c'est amour soit on dit la distraction na vie oh tout ça mener kotika laisser aller ya ko oublier nzambe biso moko ba para ku tout ça trop attaqué na démon tout ça trop attaqué et pourquoi tu tika bana biso kaka boy maman on a abani ko appliquer système nengeye akolela ce qui mon salle mabe il pas mon na koti mon na salle de bain moto maya moto mon salle mabe azumon à côté c'est na salle de bain afongoli maya moto et nzoka ba organisme moi na kati et sala ki so nini so pe ko lemba so ni puisque mesali na moto et jour mususu a salle même chose mon salle mabe à côté moi na salle de bain so moto makasi et zikisi mwana na kati ole zikisa mwana libana be zikisi mwana na kati ya nzoto mwana aziki bandeko nanga tala ndenge ndo demoza osakana biso voma mama yo kaka to komona lelo komona funguli mani akangi liduso sa deba funguli ma moto makasi adinisi mwana sa deba mwana zo ganga na kolela nzoka na kati mwana tema akoma kokotsa mwana na to mwana na kati aziki kosika mwana na ziki nini yaki apwe ba mimi à l'hôpital mais ba médecin ba kokaki ko sa eloko moko te tala ningi sa tato sala kosika ya moto normal te mais ma ya moto kako to sokola on ba sa de ben ma ya moto kaka. Bonsoir à toi Emerald de Libanga Atalo bonsoir kaka ma ya moto to sokola na on ba ndako na ba salle de bain et bomi mwana pour nini komaki habitude chaque pataka mwana ma ya moto na kata ya organise mwana nzoto nzoka mwana nzoto comme olemba ba micro comme olemba puisque message ba moto tout ça et jour wana à ça même chose ba kena monde na hôpital boye ba médecin ba bi on peut rien faire moto comme na dégâts makasi na kata nzoto mwana et mwana kufaki et ça passe mingi bande kona ngai ya passe toko tsana banzama na ninga solo na ba couple na biso na bana na biso tout ça c'est quoi ndaku oyo ezane lunga nzambe ndaku oyo bakuya nzambe ya ninga solo ndaku oyo batiaka batika bana na bango na boko nzambe ba makanisona nyonso ya mabe ekoiko yate mwana onyoko mina ye 9 mois na libumu 9 mois ma mingi tala passe bomonaka nous les hommes on fait que donner mais c'est la femme qui reçoit. Et c'est la femme qui garde l'enfant dans le ventre pendant 9 mois. Salut à toi, Beyanga Biata. Bonsoir à toi. Moi, si je suis 9 mois dans le boum. Est-ce que moi, je suis 9 mois dans le boum? On y a quoi? Et tant que tu as robota, on y a pité sur moi, na arobima ou arobima. Tu as pité sur robota bien ou robota bien. Tu as tout ça au monde est belé la maternité. Ndako robota mona abomi 9 mois libu mona vandi penda même kolo ke mona na bima soit maman ke mona tikali soit mona tikali maman ke ou maman ke mona tikali taba comme ça au monde et ça m'a amené le sénateur d'idée Mbondo je ne sais pas on a zo ma be mais ça pendant kosunga ba couple na biso souvent le couple congolais puisque on est au salama oyo yo kanisi ba ndeko ya tata
ya mwana wana bakolinga susu mama wana bakolinga lisusu te bakolinga susu mwana mwasi wana te mwana bango ake ya kufi mpona bozo bana bimaki. Bonsoir à toi Géry, bonsoir à toi. Akolinga susu mwana wana te bakolinga susu mwana mwasi wana te babebani libele ya famille ya mobali so mwana kufaki nata malade bongo normal odinisa mwana sa de ben opetaki nini na mai ya moto ya makasi bandeko na quel kimte ya mabe yango tosalaki mission oyo bandeko sur son le couple congolais to sola masolo ya ba couple puisque na poto awa makambo mingi eza kosimba te na ba couple yango toza kobela ba AVC lelo AVC zo kipe soutenir mibasi ba kombe okufa na AVC ezalaki mibali ka mibali mais lelo komi le contraire un junior bakengela. Le mariage est une institution divine ezakane lengi moko boye bobimi en couple moi c'est mobile na bana bino boke vacances ezane lengi moko boye to pesa accès na Satan te bani na ba couple to pesa accès na Satan te to sali ba vie belé bo sali ba vie belé ba opina ba salité baza bezo ba sala ba vie mais to sa on nenge ya bozo baté to sa on nemo ya bien pour na ba couple na biso. Et les parents mingi, les autres total ba fait du nana. Aujourd'hui ils sont fiers na bana bango tabo mettre game ça bête. Anta mukili toni stade toni pona mwana na o ya boti. Poni maman zo qui bien entretient bana c'est maman qui reste souvent avec les enfants. C'est la maman. Oh tika mingi na bana zo ta mingi ozana bana. C'est la maman. La plupart de maman, maman, papa, basi. Oh, papa, mbala bomi mwasi na ye. Eza, qui est bon manabana? Eza, ezali. Mais, eza minoritaire. Mais majorité, ce sont les mamans, oh, bazo bomabana. Na berera mike. Yango na ngato sur la leo bandeko nanga pour partager yango na ba mir na bino c'est pour sauver nos couples congolais. Nous sommes na mubali na mwasi boyoka nezate et nous tinga bana pas comme ba turbulent. Pour nini papa na maman boyoka nezala raté boyoka na bino te. Bozo attend li soloté et l'autre côté bana ba combat turbulent et na turbulence wa maman ko kito ko ba mi ba na maman musomo na abama mona libende na mutu on a kanda abama mona libende na mutu mona ba kenda sur l'hôpital mais mona nda akufa raté. C'est vrai c'est que toute une femme trouve le bonheur, ça c'est vrai. Salut à toi, Sylvie Monzemba. Bonsoir à toi. Maman, maman, libéné na mutu, mais moi, na kufarate, mais tala niveau kanda. Moi, na mo botoza, obame libéné na mutu. Bosko, moi, na mutu musus. Obomae. Moi, na mo boti, obame libéné na mutu. Qui vos parents na biso eza wapi? Tokoti si trop makamo moki, tokomi mokobosa ma rôle na biso ya ba parents. To côté si trop sentiment ya mokili rôle ba parents to ko bosa nango so to so ngona tsolo ali boso so ki maman azali maman mon vrai parent azali na bilenga mokili te anga sa mona tika c'est bon ngamo na koya na ko edenga mona devoir elle pouvait dire ça mais le roi a un sentiment ya ambiance mokili na Paris et pas azalaki so bon nzambe azali te kati ya bato yango allez chaîne on est landé ti pas bana batika yaki. Voilà pourquoi tout ça les conséquences de ça que la biso. Merci beaucoup. On a zaki na moleto solo la yango oyo bandeko na ngai. Oyo azana mato ya koyoka biso lelo ayoka. Désolé Thomas tout ça on a maman étoile d'amour mais vous savez on est toujours combattu. Na invité mais va pas kota à kota te y pas ça va demander pas kota
mais on est toujours ensemble. On est là, des retours, émission Nabino, souvent le couple congolais, on est là. Lobby, tous les sur Nabino, tous les sur monsieur qui toque contre sur Nabino. Oui, allô? Allô? Ouais, vous avez bien quota, j'espère. Est compliqué, peut-être à rappeler, mais c'est dommage puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir tout le monde Masuki. Dans l'émission de souvent nos couples congolais. Bambote na bino nyonso va buleke belé wana o nyonso na minto za kolanda ngai yeba ke di Masuki apesi mbote belé ba kombo ezana vraiment ebelé non ko citer ba kombo na bino nyonso te. Nzambe a pambola bino za na bino. Demain on est encore ensemble. Si je me souviens dans ngolobi ya malamu ya ndeko moko mobali ya bengisa mwasi na Kishasa baza différence à âge ya mulai et bokoyoka ya minene oyo mobali abandaki kosala ye asa kosala a on a poto puisque baza a on a poto Mifi Yoka, bonsoir à toi au côté en retard mais c'est pas grave beaucoup la nango lobby tous en abino tous na 21h sauvons le couple congolais. Bonsoir à toi hein Mami Cho Gilanda, bonsoir à toi lobby na 21h encore 21h juste. Tous les solo à lobby, boga la fille yemo ko témoigner tout soit qui na téléphone, o makamu mobali asa ko sala ipo mobali a bengsa depuis Afrique, souvent le couple congolais. Tantôt bengsa basi en Afrique, basa ba umbuté. Voilà, wana to ko beta ngo lobby na pesi nous déjà sujet. Mbote mingi à ma femme bien-aimée, super Anita Leo, vrai chéri na Leo. Mbote mingi na ndeko nanga mon grand frère Eli Mananga na niveau ya Belgique. Motema ya mama Ogisha Nzati Bambote na bino Yvette Etoko na limane Bambote na yo Lili Masuki Jackie Masuki Adrien Kinkani Bambote na yo Bof Dominique Bambote na yo vraiment merci ma oyo bazuta ko na honte lelo lobby na pourquoi avant to banda oyo ya 21h na 20h bon on a déjà émission oyo en direct na YouTube en différé mais et le gars direct na YouTube lobby na 20h donc Bambote na bino nyonso bino tu bolingaka DJ Masuki Olga Mukalenga Bambote na yo Fex Bofena na Lyon Bambote na yo ebele Fex Bofena à l'Italia Bambote na yo Salamanda le Bogar Bambote na yo pa ozali na Lyon bino tu bolingaka DJ Masuki mingi Maître Bobo et Penda Jérémy Maître Debabor donc Bambote na yo et pa ozali Maître Rambo Bambote na yo epai ozali bino tuna miki bulingaka DJ Masuki bulingaka émission oyo hein Rosa Bellamy Bernadette Bambote na yo epai ozali tokomona na vraiment lobby bino tout boninga DJ Masuki Bambote na bino Espoir Kinkani Rodrigue Kinkani Steffi Mwanda bino tout Bambote na bino Mylène Mambweni Bambote na bino José Mambweni Bambote na bino hein Plamedi Masuki Ronel Masuki Jemima Masuki Bambote na bino Binyoso epai bozali donc nangabino mingi Jemima Masuki nangabino mingi Ronel Masuki Jovita Bambote na pas ozali Marie Jovita Bambote na yo Anderson Bambote na pas ozali wana bana nga ya Lyon Bambote na bino nyonso Bambote na bino nyonso je vous aime beaucoup tout le monde a niveau lobby na 21h au revoir. Ne dépend pas na bolamu yozo sala pone kulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza
bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo Yesu Boka ukina isobe anitema Boka usipendo ya babota mokili ezokisa Boza ebale longola kaboka ukina isobe anitema Boka usipendo ya babota mokili ezokisa danger kasi ngai mokolo nini nakobatela yo utato banda kosenga yo obenga biso bamandiante motema ndenge nini oza nango bapa ya milimo yo utikala kulemba bisote utema malamu itunda yo papa ya milimo oza ebale longola boka ukina esobe ya mitema boka usepindoli ya babota mokili ezokisa